la mabi dans le monde de la musique au faire à l'obéis église vous comprenez donc artiste est bien affilié et ça normal batu baloba keno abominance et ça normal batu baloba keno ba musicien ne ba sali boy ça normal baloba selon qu'il ndenge zolobi la bon jamais biso tebi ba ferego la pe ba ko ela ba ber wona ngozala nini wona masana ngai azili gozala benalembi yeni yanze dozala nini bona padrige sharadibe moyembi yewageyo wei suba misa bandi kotinda bango zonga kuna kendo bongisa mutuka na kongwani kuma marke yo zonga kuna kendo sala kendo teka telefone kuna ndiko batinda ba musicien po awa mutu to za pembe ils ont musicien pili sur la ligne de promotion théâtre intérieur orchestre moboy so isimité au monde à kozonga na ezo za netka moja c'est-à-dire est-ce que bamaliwa ko nyoso ila nani ete ya bino so kufika ka grandeur ne monani batu ba comprendre valeur na ye ya muntu wana za na Luanda isinga fosunga ka kongo ke travailler ndo lobi ke no mingi la ka mutake kongo kuna ke kufa selon ndiko donc pas si fort moi qui pensons lelo nga na on sabatu we nga midol ba pété ba grandeur tout ou non lo baki qui pensons as un leader ou batu tout na Luanda baby que qui pensons leader à Luanda tombe au sa Luanda donc ça veut dire au sa d'état d'esprit tout maramutu ya mutu donc c'est qui pensons chaque fois tante que moi des arts moi pour étant sous l'orchestre entre baron na bango pour des comme ça et chef ndeka malade ba papa bidi natika exemple papa bidi total ke na Luanda na Congo batalonda boutali na Luanda ninga osala ba filme na yi batu ba sepeli na yi bon bomoni mutu na Luanda mutu abomo otinde susu papa bidi kende Congo ke sala nini o te do ye ayebelo ko o ye muku awsala na kata mboka wana wona ngozala nini wona masana ngai azili gozala benalembi yeni yanze dozala nini bona padrige sharadibe moyembi yewageyo wei yeni yanze na ngayo. Miss Girl TV. En tout cas, vous s'abonner à vous banda rejoindre vraiment ba nouvelle à bien vous banda sur émission qualité bon mon ba image les a. Émission na biso awa biso. Awanga awa yo awa biso. Miss Girl TV. To s'abonner belé. To pesa Miss Girl TV chance. Vous allez décider pour awa ba makambo nyonso. Oza na actualité nde yango to lobela. Yango nde ba lobela la kati plateau. Maman na chaîne à YouTube ya makambo. Yango zo pesa makambo avec de très belles émissions. To s'abonner. To s'abonner immensément, to s'abonner. Biso nyonso erota l'émission qualité, lumière, montage nyonso kitoko. Donc la qualité à plateau yemoro Miss Girl comment à présenter ka émission donc vous s'abonner massivement na Miss Girl TV na awa biso. Et puis avec ma thématique moko bien résolue, ma thématique moko bien. Miss Girl TV awa biso, Miss Girl TV awa biso, Miss Girl TV awa biso. Abonnons-nous, ça nous fera du bien. Tamo junto même. C'est Lola toujours. Bien, bonjour, bonsoir, très chers abonnés, très chers internautes, merci et de vous retrouver encore une fois de plus sur cette émission Awa Biso. Nous sommes là, Mikolo Toke na makambo boy debout et ezo kende pe bien pour ça la biso bien. Avant to vanda, tina vanda on a déjà na toge na kosibinote. Donc voilà. Merci na bato nyoso ba benga kingai, to moni ba modification ya plateau, toujours propriété, na ngana faire comprendre bato ke awa nango
congolais arabes na biso faut bien comprendre que les arabes biso donc avant na kende na mutuye ya likambu o ememi biso awa j'aimerais rapidement comme d'habitude vous donner quelques annonces ndenge émission oyo awa biso et fonctionnaka toujours pour Miss Girl asala ngo bien poza molobeli ya mboka. Alors etake mopanzi isango na ngina yebisa na bayike le premier oyo toza bongo le 1er décembre toza bongo na groupe Matubaka na efilu ouverture ya marathon na biso oyo kofungwa mawana avec l'artiste Ali Jabir Mamba, c'est-à-dire batonyo so balinga la bonne musique boya wana po et ça là toujours bien et puis toujours quand les premiers tous appels sous na marathon na biso avec DJ Bikilou DJ Lourd ndazo beng sana baike azo beng sana bana mboka que le premier ouverture toujours ya marathon na Joa Mort Kimbangu na PCP grand frère na biso grand frère nanga Junior Amorim Mbote et Sika Pezwamie et puis bagauloise bagradiateur baza déterminé pour nako yamba Jésus des Nuances Ferregola où il a livré concert naé bongo na Sidadera Kalamingite et aux allons les 30 il y a mois au tozali il y a 11 mois en tout cas na bengsi ba mélomane il y a la bonne musique to ya wana potoyoka Jésus des Nuances Ferregola na Jet Set Mobimba et au salabiso toujours bien c'est-à-dire arrivé naé déjà et aux alla jeudi oyo le 28. Donc, Bagoulo, vous en aéroport pour vous la Ferregola Jésus de Nuances. Ils ont la sango, to annonce to zanango na mboka, activité to zanango na mboka. J'aimerais encore vous signaler que Dieu avait donné, Dieu a repris la mort précoce précoce de notre artiste Nuance Patrick Nuance, où il y a qui bongo qui évolué dans le groupe il y a leader à Luanda Tripason et où il y a déjà bongo na mboga ya mikili pour réaliser quelques projets na PCP leader Tripason mbote tant sous au courant il y a émission to côté c'est peut mais un peu développer quand ndenge zalaka et puis à sura qui peut on a té azaki pe na Congo et pas il y a Big Boss Igebina filé donc Patrick Nuance n'est plus à Outer Kotika Biso depuis lobby na Poutou alors Tozana Amidol, notre artiste, il y a mieux placé, il y a expliqué biso comment cela s'est passé, Nini arriva qui pour que tous à la sous na Patrick Nuance. Amidol, bonjour. Ouais, bonjour, awa biso ma nyonso. Musique Nuance. Moyemba ke. Passe ne sotole la mabi Nuance ka goya yo. Wona gozala nini? Pona masana ngai azili kozala benalembi yeni yanze dozala nini pona padrige sharadibe moyembi yewageyo wei yei ni yanze na ngayo wolelisi balwande wei ni yanze na ngayo Bodifa jone, allez libadige, yo le lisi trésore lui nule nianze, tiba sona pariale lioa, ole lisi bacherie, ye iba mama. Ouais, je sais que ça fait tellement mal, mais biso awa biso pena jesse mo mato présenter kara avec condoléances kasi fort ya moni makambo donc soto raisonner ka biso ne soto kufa malgré ba magazin nzira nzambe mais Nuance te passe na mitema nzambe mo ayebi donc il y a bien ka ezaki so mtakufi fo lo ba maloba bien likolo nango OK donc molimo Nuance pe ma vraiment na kimia Luande bien la mito Luande désolé la Nuance parce que Misa Tripanson Misa Tripanson wazaki chef d'orchestre Nuance atiki biso donc maman n'a pas si fort awa biso a tozana pas si awa biso pe tozole la toujours Patrick Nuance auto tira biso donc molimone pe mara na kimia l'artiste ne plus alors yebisa biso na moi muke parce que moni so yimunda kufi
moi basango bimaka ebele. Est-ce que vous avez informé que Patrick Nyons a bandeko bela et loni ne memie tina liwa ezani au juste amidol? Ouais, normalement nous sommes au courant que Nyons a bandeko bela amasa masa na to betina orchestre mo pas vetri penson comment tout moment on soit na Nyons. Ya so la Nyons ndeni santé mais masa tomba ya kaka déjà na bina filé Luanda retour wana tomba zongaki biso to no Nyons azobela aloba na biso bigi no santé déranger nga o te be Nyons abela ki même malade onda bela ki ezu Nyons moitin et ezu étant tomba banousa ki chef d'orchestre biso to moni ta salila ngo penati ki chef wana o bango banousa ki kuna donc nande to yo ka basango kino Nyons dai donc ya koyeba ke Nyons akufi ndenge ni wana vraiment donc Bandeko bela parce que il y a des gens ça déjà dans autres salaires déjà ils mangent à Igibina filé leader pour le baquet dans chose à triquer ma musique et narabongo ma musique ba musicien Angola ba bango qui cité ouais donc Congo biso de beti musique na Congo te bi ba réalité mais tellement moni rolo bana muntu alié muntu mais o moni lokwa muti ba mise na Congo ba mema ba ngambo fort ba star lo kwa fabrica sima Yesu batu ba sanguti ya fabrica sabuma papa na mama ne meto mona ba père baza ba sangusu yo i mara mebeli ba duplica sali boy fallait sali boy faire rigola sali surtout ba faire rigola so na bo wa bo mileki donc bina filé ça normal mukile ko lo ba ngo bongo ça normal ba kanga fanité fana ko sala asali ni na pour kaliki na beti selon jatali ka beta na orchestre wana seke mtu mso ko uta seke bina filé mutalier vous comprendre quoi ça artiste ça leader do babilo ko ni komela bango mais ya ko souhaiter que ye mtu asali ya mosu bongo bon wana vraiment donc tu habitué ça na mato ina biso mission o ya Tripanson Nyons wazaki na Luanda abimaki Congo makamka sala na pas tripa mona pas ki sala tanto kuna pas bien filé mais basamwe ki kolongona ye pas tripa pour que kota pas bien filé ezalaki ye moko la tripa asignala bino pe baya parce que tripa pe ezana tamo boye et orchestre bano répété té ezaki pena non vanda tout est que ya kuté que Tripanson orchestre ezaki au vanda Tripanson non leader mokete na batsa Luanda donc pas si fort moi Tripanson lelo nga na ne sabatoué nga midol ba pété ba grandeur tout ou non lo baki Tripanson azal leader ou ba tout na Luanda baby que Tripanson leader à Luanda tombe au sa Luanda donc ça veut dire au sa d'état d'esprit tout maramutu ya mutu donc c'est Tripanson wana na ba mise baza na Luanda baby na bango mais pas si quand ya ko lo ba vérité moni Nyons ngana oti Congo na ya mais na mona ki orchestre tanga ndepi na zabe na ponga na yebi copy yango mais na mona ki que non place na botsa lokolo c'est Tripanson pour nini Tripanson azana vision aibi ko façonner ba artiste aibi ko soula na ba prêtre Tripanson aza aimé na katsa Luanda donc moni orchestre za na ba bureau ezanga mabete ezanga be bola muti ya donc départ à Nyons ils ont une note qui peut bureau mo boye bazubala na projet na bango OK moi batu nsuba via Congo ya kibi basola na Nyons que Nyons tala boye bina filazo ya Luanda et ça la bien yo ko beta osala participer tato na podium ya bina mais na Luanda Nyons ça qui bien ça débat intoxica qui est banini pour écouter très bien ndetska ba koyiba quoi bon koyiba bon très bien tout le bon na moi na mais koyiba Tripanson les a passé parce que Nyons batala ki selo batwa no mbongo ya musique mbongo ton déjà au programme muto salo boy na musicien nos affaires beda ko tambo pour muto to lingambo na kolo bakino yana batu ba organiser ki déjà projet wana ya ko Nyons pas bien affilié donc ti ba organiser ko Nyons sasa ki dana père ya ko ebisa Tripanson ki non leader ngai na ngina ki ndi place boy omoni biso to linga Tripanson ni asala ki on Tripanson na yeba wate OK qui pas mon gamba moko pas ba publier Nyons pas bien affilié bon type ba publier bon na image à Tripanson parce que baby da aoyemba mais ba tu ba moni da na image à Tripanson ba mona da o musicien ya Tripanson
pour Tripa Son appelle ça Niance chant. Non, qu'est-ce que Tripa Azaï n'a combien de chansons déjà? Bon, Niance Azaï va avoir chanson belé, mais bon, Missou c'est ici la guitare, il y a Mikenda qui me manque déjà à moi, mon actif les autres circulent trop dans les réseaux sociaux. Surtout elo kwa na tripa qualité basala mba vena biso la den pro na PC mbota zape na poto na France kuna donc Niance Tripa Son alinga ki mingi azaki afa chéri na ye je comprends. Ah voilà, ce qui dérange un peu les autres boto bota la biso na awa biso et monsieur la namara partout. Et ils ont défendre monsieur, ils ont défendre drapeau Yamboka Nandenya à Bangola. Amidol, qu'est-ce que vous gardez comme des bons souvenirs? Il y a Patrick Niance. Ah Niance, Amidol, Naleli fort. Abiso muni Luanda, ngata na luba vérité, muni grandeur pour ani na mituna ba. Lelo ko attendez tous ans oui. Lelo so kufika ka grandeur ne monani. Batu ba comprendre valeur na ye ya muntu wana. OK. Batu ba yoka biso nde toyema bon. Ba mikapi na kosunga biso balinga biso na mutema moko. Po biso tozaka ndi ba messager ba mipepe moko ya pamba. Ngama sana Niance na koloba bula mweleke bele. Ngana utikini na ye. Mais na kutima sona déjà azarana Tripa Son, tous les prêtres n'y sont ya Tripa Son. Na bien tous les prêtres où ya Tripa Son. Donc, chef d'orchestre Niance soit les locaux, ce que bisco Luanda, bisco de Tiba King, bisco Luanda na kutena masana. Oya bien parler, aïe sanga mi donne na yebui, tu bitano tout place mon boy. Na mutu na ngamo, mutu no keta la beauté la uba kapapa ferry, uba kapapa bina filé. Vous comprenez? Moi bien ba Fabrice Tika boss américain. Moi ba veut trésor Lindula, ou mona ba yonzika. Sikuzo ba viwa na ba makamba sala na ba Congo. Vous comprenez? On a vu pena koza na la na tindi pena pour ministère pour azala bi. On ba mo pe fuba za ba reconnaissance na ba vina biso ba Luanda a. Ngasko ne ba bango na Simaniance. Do Simaniance c'est Tripa Son. OK. Do Niance bande ko memanga etaka animateur pour na le soda ko ya na ngana orchestre na mona ke Simba kina Niance. Do Niance tamema yo pa Tripa. Donc côté comme manga pas Tripa Niance c'était Niance to yebani na 4 orchestres Tripa le gars zaki bosser ngana bosser côté animation donc to sangana ki et comme il pena Tripa yo Niance awa medol a wana pena ba soda Luanda yebi histoire pour Niance na album sotali Niance ntaimbi chant ngam na boaki disque donc il logo représenter za voix bika da ya ngona so mutatala mona amidol na boaka ngamuko Niance pa yimba yimuko. Donc il doit faire chéri avec Tripa. Donc Niance assez la ngebeli. OK. Nazala kuna problème ya mama parler masananga. Jou banga ba linga ba bimisanga na parler bi Luanda nezala. Photo sur la vérité ba bo marati. Il y a très bien de Luanda des en réalité non. Nga Niance na muna ya ota banzonzi na yepe na ba parku banzonzi ba prêtre mato bien. Peninga pena midolo mutu mobwe futu kenda go futelo la parler mbangu kutu yakenda pena bi 250,000 bima masalanga hotela Niance na peso ndambu ti futa parler na biso na dona ka ba pasi mobo ba nitu bitala ba yebi ba tebele ba histoire ba masana ba Hendrik ba yebi ba histoire ba Madilu Tempo ba Jansi ba J3 donc ba Sampayo ba vina nga tout pas ma foi la ba yebi histoire ba yebi pena vraiment ça nga sale belé donc j'ai moni na on les donc na position moko na résoudre na tali siku na sala ni na gonzala nini bona mazana ngai na sili gonzale bona na leli mingi maya biba zona paris alelio passe amio na bi zo sala passe mais na mo mo on les timon réalité mo to sur la première ils a biso na mo on les timon réalité mo boy oza ko s'est passé dans ma musicien et diaspora c'est à dire tout peut être la vie solo personnelle la vie solo par rapport ils ont pas musicien payé sur la ligne de promotion théâtre intérieur orchestre mo boy so isimité au monde à toujours on a les autres en moins cher c'est-à-dire est-ce que bamaliwa on sur la nani était minoni ça il faut fonctionner quand on a volé ça comme ça
soit bon reculer puis là sous un grand monde pour la promotion pour la robima la bino bon ngana ko lo belo moko no selon ngai quoi ono lo ba selon nga omoni ce qui était à biso tout ça bon Luanda na biso eza une partie mongwe bat baby eza komote Luanda ya mboka moko boye toyebi musique ebeta awa ba musique eza ka basemba bakombo bilibili mais akomona ba velo kwa ba trip pension na ya se poser kombo na ye ke sali kino congolais a ese ko se poser na mboka batu asali pe kombo abeti batu ba yoka musique oya ye moko bon ko bima ya biso ba musicien na en général kozaka na Luanda esinga foso ngaka kongo ke travailler ndo lobi ke no mingi ya la kamutake kongo na ke kufa selon de ya boza ça dépend eza ça dépend baliwa ena mutu mote baka katsa mutu ton liwe ya karabu ekote li mutu eboma mutu bamakamwala la ka nzambe mwa yebama ndeti mutu lokola na tele kwa na yesko ndeti ngabwe lwa Luanda bana bitidi watinda batu ba yoki uka ngosa eluka kitoko ya zunga Kongo ki ne travaille na Kongo c'était le kona lo ba ya botsa ba matoi ndeti tutili kwa mutu mumbu lokola papa bidibidi na tika exemple papa bidibidi total ke dana Luanda na Kongo bata Luanda botali na Luanda ninga osala ba filme na yi batu ba sepeli na yi bon bomoni mutu na Luanda mutu abomo otinde susu pabi dibidi kende Kongo ke sala nini te do ye aibelo ko ye muku awsala na katsa mboka wana omuni akubana na batu tu onga kikul onga yo jaenda onga congolaise mutu to nga mécanicien chauffeur ne so buta Kongo ibika sala kop ana Luanda suba mise bandi ko tinda bango zonga kuna kendo bongosa mutu kana Kongo wani kuma marke yo zonga kuna kendo sala kendo tika telefone kuna ndiko batinda ba musicien po awa mutu to za pembe awa na mboka oyo eza pena kino batinda ka ba artiste neti ngam na otu bwaka na bwaki na Celio Scrum le ngai jeune boy ngana Luanda mobimba ngam na bwaka na Celio Scrum 2009 jene katitina bon na bwaki la de plique na sala makam na ngana Bill Clinton so mutu kwa ngana sada ali kamoti na suna ke sali kam na wo bulete ke lobi ngana koma ba fali faire gola na koma Bill Clinton ya lobi ya lelo ke ngana zonga lisusu ngada na sala elo ni oye bango kuna ba sala te ngai na ko Luanda o so ga o sali bien o kemikini yomuna tous les ya eza vrai pays oye facilité ba ya kino wana la na yo so be famille no mususu ba bengi so be mususu ba sali de to me veti personne donc raison pour ça la nini pour lancer peu message ba moi ba mécène c'est-à-dire ba soutenir la communauté ba la confiance la communauté non vraiment faut ça clair voilà ya ezate ya nini omoni muziki na Kongo kuna ndeza ka artiste Luanda na bandenge na mweza na ba code na ya ko soutenir ezalo ba ka artiste na kota ke studio ebika obeta ba obwa ka ngato tolandeli mais ko soutenir artiste ya bolingo wana comme ndeko na yo ozo epena comme ndeko na yo mutu moko boye wana zande musungana muna na Luanda makamwaneza katia posuke zalaka mais tout monde a ba grand événement ya dégâts ya somo ya soutenir ba star ya Angola ou outil profondeur pena Kinshasa et pena Katsamboko Joanne Zalarati wana ya gentil ya mbebo tout monde akaka ya bato ayemba kitoko abeti netu nga miselo kwanga nako ka beposo mela mai na nganda mubwe so iza na spin ngo bien na bike bien na kadina kutina place mona ba emai nyoso naka kimtama bi tout ça le quoi comme les autres plateau boy zosko le quoi plateau boy na Luanda mumuna mtu otinda yo misien to ya to zaka muta il faut que la TV qui est na Congo kendo le kado do fo mtu ana kende mo mtu otindo ngo ya utekana na kikolo kuna sweti ba chaînette ba blue mo bo yiko ndeke nutika pena akende yiba kendo kolobela ngo kuna na Congo plateau ya boy bato na sku batinda bwana balanga na bino beaucoup soutenir te plateau bo soutenir ngonde bo sala ba mama Congo donc nyoso ne ka kimtama bi tout lingana na ndenge ya solo on sait jamais mbanda mutu pe azala kati mutu vivre na Luanda awa ndona kuma okamo bambanda na biso zaka ba Sénégalais ba Malien ba Nigérien ba tumwa ba jara ba bongos ba tu balo ba français wana yongo zumuna donc iluko sala muningo no mabeza te mbanda na weza miesente
Mbanda ba Sénégalais ba Malien ba yango biso benaleti awa biso fozala ndeti ka awa botina biso kisasa te kisasa dia bato bazana te bon na biso ki awa ezala biso oya biso nyonso kitoko tala plateau kitoko ngai otali plateau moni couleur ndeti ya ba brésilien tebe na Luando yo ndeti ya ba portugais prikiti biso mais je me réveille qu'il y a plus toujours avancé boito côté ça l'idée il y a Luanda très bien pour un programme est-ce que décision qu'ils a déjà il y a mamba programme de matin ouais très bien mamba programme ya on kutu ndea biso lobi déjà ton nuance da sanwane yaki vraiment toi là na groupe mo biso tout ba musicien ya Luanda vena biso trip ensemble na ba collègue na ba tunionso le programme déjà ezaki na ngana ebi selonge lokwa nyonso tozon pas trip ensemble pour yaza na Allemagne na bi ke ve jeudi ozonga déjà France tozwa nyonso makamtu mais pour le moment na groupe WhatsApp tozo pesa na ba programme ninde tozo kutana ka neti na silelo photo za entre ba 17 photo za déjà na nini na populaire biso nyonso na photo to meko sola mambebeli ba vena biso très ba yondika ba grand poète ba vena biso ba do baza ba tebele ba trésor ndula ba body fashion vena biso body fashion très bien donc watu ba bureau penado ya makasi wana tu ya Luanda obalinga biso ba musicien do to kufeli donc programme nyonso ndena biso wana to alors tout canon pe to kotsana no leader ya Luanda Tripason na pesi kera kinzonzi le roi sage roi sage pesi mo décider ba mi na patu kia malimera lemba tozana leader allô leader ouais leader Tripason ouais leader bonjour. Oui, bonjour, Miske. Ouais, leader, nous sommes en direct dans l'émission Awa Bisso, comme d'habitude, des Zalara. D'abord, premièrement, à Vinayo, par rapport à Samo, il y a Mawae Komeli Bisso, il y a artiste Patrick Nyons. Mon nez, nous recevons qui message à Samouana et Yamawa. Ouais, leader, qui toque au fort, leader. Patron est occupé dans les Londres, nani wana bien affilé, il est bien affilé. Non, qui t'es leader? Ouais. Ah, oui, bien été, oui, des filles, bien affilé.
Ok. Donc, les données, il va conduire la des informations déjà. Maman, il y a Zakuna, et puis quand on a ensemble, il y a Zakuna. Donc, il a dit, on a vraiment quoi, ça va ensemble, la fille de pays, pour nous, la Sabina, qui est non, oui, pas pour toi. Ouais. Dans une année, que ça marche pour le programme, là, on a appelé, on a fait ça programme, à partir de là. Sikoyo. Na mito tozana midol na plateau sikoyo mot d'ordre na yo pour na organisation ya matanga ya nuance ya Luanda awa eta ke leader bien que dans programme ebimité pour moi les autres de kozala bato ba ko sa matanga na ndenge na bango ndetika pour leader azate. Oui, parce que matanga normalement faut ezala. Donc, là, nous sommes en France. J'ai dit, sur la zone, j'ai dit, on est là, on peut s'appeler un programme bien. D'accord. Parce que on a une famille qui a toujours sur là, à partir de qui n'a pas toujours sur là. Mais on va là, déjà, la souris là, on a dit que l'organisation est à la bien. Donc, on va dire que la marque, c'est la programme pas la main. Mais la souris, il y a un bio. Est-ce que ce qu'on appelle ça, on va dire, programme, voilà. Ok, d'accord. Est-ce que dans ma temps, leader ou réussir ou participer aux ALA? Ok. Voilà. D'accord, merci beaucoup, leader. Ce qui est Zala, on a comme message et motivation, et pas il y a musicien nayo, soit ba fan nayo, et puis Angola Mobimba pose leader à Luanda quoi. Ouais. Vraiment. Vraiment. Merci. Vraiment. Merci leader, yo pezala bien, ça m'a soit bien, tout ça toujours ensemble. Voilà, en tout cas merci Miskel, merci vraiment à tout le monde. Voilà. Parce que les gens facilité en perte. Et sont à ma cache, bon monde Ici. Merci leader à Luanda, tous ensemble. Merci et puis mes condoléances à Bisso, il y a émission à Bisso Mobimba. Merci. Okay. Courage. Donc voilà, leader après Bisso position qui est programme dans les samité des membres c'est Kendele. Mais le lot où vous en réunion. Voyons, on a ce qu'on a dit que nos leaders en Allemagne. J'ai dit faut azada na France. Il y a à partir déjà il y a contact nous sur pas leader bisupe to ibinde ni to fonctionner ma campo bureau leader et là vraiment. Il y a Luanda, il y a Congo donc il basa déjà. Il y a ça pour faire dans Luanda to ça pour faire na Congo. Na WhatsApp bani tout sur tout le temps. Est-ce qu'à flasher quoi tenter que moi déjà moi pour étant sous l'orchestre entre bango na bango pour des fois comme ça et chef ndeka malade banda. Ah bon, wamasa na biso moni TV za na makamu boye rolo beloko moni bato basuka parti wana bakomisongo mwa batraduire na mambebele abona oloba biso mo bamasa ne to na Luanda nde masa kufi na Congo so to ebike Niance santé za ki bien to kinde leader ando asoli no nde leader yokaki nde biso pe to no sona masa to ebike Niance obela. Mais bah pesa qui repos bah qui quelque temps ça la bien
ya na ba o batu bazoluba no suki na orchestre na nini boye ya waneza ba analyse ka ya bango kuna daliwa mutu eza mama nzambe mu mutaiba ya no lobeza normal bakanisela batu mabi parce que na monde ya musique au faire lobeza église te on comprend donc artiste bien affilié eza normal batu baloba que non abominance eza normal batu baloba que non ba ministère ne basali boye eza normal baloba selon kindenge zo lobela bon ya mais biso toyebi ba faire gola pe bakoyela ba ber balobela ba mbongo ba fabrikas balobela bango bongo donc epesa te ke nuance ndenga da ebongo komi base na bango ebimisela orchestre oyo ezalaki ke babetaka te eza ni logo te ke liwa nuance elamusi orchestre te liwa misusu elamusa orchestre lelo oyo bato bacomprendre grandeur ya nuance yango borekonata biso déjà nde tozalaka vivant boye kopesa biso bagrandeur wana ke nakufi lobi okomona jeune oyo boyeli kopli bien na baréseau susu donc alors merci pour nous disposer d'abord tant tout sur la makambo ya disparition il y a c'est la biso Patrick Nyons merci à Midol toutefois pour les TV na yo les plateau na yo ce qui programme c'est Pesami ozongi la biso pour que très bien moi parole ya Souka et puis moi quelques personnes au barozo pe moté au balandi biso dans l'émission à biso ouais message nanga na lobakaka meilleur animateur ya Luanda vous a confirmé bino mo bomona biso na be preuve donc celui to lobité muto lobela biso azate donc on a kena mo bongo pour musique dans musique donc bino mo bomona ba flash ya kiwana auto flasher nzamba batela biso baya tuna Luanda biso to lela bino bato Congo tous les fans tous les chéris tous les ya nyo saza na Luanda biso ba musicien to lenga bino makasi dollar pour tout Staragondo riki tulenge diable balo Maradona crochet côté beti biso ata ko franc ekota kake dans masana riki tulenge papa na sali fezinani makambo tout donc toujours ngana na batu teke na kokobwa kebele à part Nick Sheta na Odile Manzaka donc ya oloba pene beleza te mongo na biso za ya koyemba mais tole la nini ya si yango moni donc na lobele komi mo boy pona lela to na butu donc na lela pena fort appel mon azwa ki na Hendrik donc biso de to sola to lela kaka ya merci fidèle internaute, voilà nous sommes à la fin, vraiment à Wabiso. Toujours. Tout solo là, tout planifié, tout tourné et ça va bien. Alors merci, bon on n'a pas tout qui a ma lumière, il y a Limba, touche congolaise, en direct cache congolaise. Merci bon on a GSM Production pour la réalisation de l'émission, il y a bien beau, c'est-à-dire affiche à moi à l'écran, ceux qui ont une activité mon quelconque. Il y a production, il y a vidéo, puis il y a GSM production, c'est-à-dire mariage, anniversaire, conférence, concert. Vous avez besoin d'un séminaire, on va couvrir un mot. Quand on a profité pour ADA, il passe en activité ADA Lusala. Donc, tu profiter de quoi maison de production de M. Zama. Donc, il faut azada contacter na makambo parce que là nga déjà na lokele makambo na profiter déjà na plateau boy. Merci. Et après ça va bien. Merci Amidol. Alors tous ans là pour nous la bino pour la production nous sommes artistes tous pour tourner par qualité par qualité ya bien. Contactez-nous à GSM tout ça là vraiment bien. Alors libanga bomona ki pamba ya mo le siminda et senga ki awa biso ya pour na lobaki na bosala o bango basala kité. Awa pena ezala biso. Ane plateau na biso kitoko boye bosuteni rango ya biso kitoko boye botika biso te angona ya biso kono sala awa biso makambo olukito kende ko mena Lwandeza awa biso makambo olingito songa kuna mena Lwandeza olingi mena Lwandeza Nisge yabonga uzobongere mama ayo tali plateau moni nyozo gidowe baba tozonga awezali abi